L'histoire du jour, après qu'on pèse un bon alibala, moi nananga ya comme ko suba na mbeto. Après d'autres, moi nananga comme ko suba na mbeto. Bolan de l'histoire du jour, on a dit Dikina TV, si c'est la première fois que landangai, abonnez-vous massivement. Merci. Suivez l'histoire du jour. Na Dikina TV sur YouTube. Merci. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'ère à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championnat. Autre m'a dit, Dikina donné quand on était là, Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na ba Oyangai, vraiment, bienvenue na ba nouveau abonné, sentez-vous à l'aise. Ici c'est la famille, on parle de tout et de rien. Batoto ya Congo, na lingi bino mingi, li solo ya pasi. Donc ndeko mama bengi, alobi la championnat. Mokili mabe. Mokili mabe. Mokili ezanga mawa. Mokili ezana elinga kaka pasi ya mutu. Na fanda kina mwana nga mwasi awa na mobali na ye. Mwana nga mwasi alobiki te mama. Mobali na nga baparane bazana Kinshasa. Totali pe ba dépense ya libala awa en Europe. Ça va nous coûter énorme. Tu préfères tout ça la mboka là-bas c'est moins coûtant donc même na ba billet et tout donc to koyeba na ko garder mbongo moi ebelé par rapport à peut-être ba salle ya pamba ça coûte autant de 1000 € donc on préfère des milliers d'euros donc je préfère faire quoi tout ça la fête na biso na Congo. Mama lobi eza problème te la championnat bana bakenda ki liboso ngana ye kolanda pour na kosala ba préparatif ya mariage ba ko pesa mbongo libala ndenge ezalaka kaka mobala mwana vraiment ayaki malamu abalaki mwana na ba honneur nyonso balaki mwana na ba honneur nyonso ndenge eza boye ngai na papa mwana na ngai tokabwana papa bana nga tokabwana et puis yazalaka ne na poto habite mama yo kende ba ndeko na nga baza kuna ba kosala nini ba koliaka mbongo ndenge ezalaka kaka basali dot basali préparatif à mariage balambi abito lambi biloko batata mwasi ndeko na banga bengisaki bango tant pe na komi na Kinshasa la championnat pona za la sire na tuni papa bana papa ndenge nini est-ce que batata Kinshasa bayebi ke non baya ko pesela mwana mbon po moi n'a pas tout mais papa on va faire comment que non c'est pas grave tu veux juste tu peux donc ils peuvent venir chez mes pourquoi parce que dans ma famille je vois pas où bien qui peut porter garant pour accueillir les invités donc tu peux faire ça donc et pas ya maman ou ya pesi li solo maman na ye donc et pas ya koko ya mwana ya baraki papa lobi mutu a porter garant la famille na ya batu azate salaka liba n'est pas koko ça problème te mais famille ko sala nini ekoya basali ndenge wana topesa kombo ya mama oya bengi ngai mère doublée bien so zela ba double donc to zela ka ba double ngo donc ils ont qui pété 2021 et là année ya double donc c'est un peu ça mère double apesi li solo alobi mwana na ye Nancy tanga komi kuna basali ba préparatif à mariage et tout donc comment que les jours J faut batu famille ya mobali ya Nancy ba ko pesa mbongo ya libala sikoyo bayambaki batu et pas ya ba parents ya mère double donc non le pas ba koko ya Nancy kwa koko ya boti mama na bango parce que papa na bango alobi ke non na famille na mutu moko te a ko porter na e garant ayamba famille ya mobali na ok ndeka osale pa ya koko bango bakoya à partir à kuna nde bakendaki Nancy asali nini abali famille ya mobali eye baye bapesi biloko et tout chose grave. La championne la mère double à lobby. Famille mobile n'angé zalé kabo. Le bon on a le temps manette ba aller sengote. Ce ba télémisi ba tata moi si surtout zo mona mutazo télé manette ya lingité. Ba télémisi famille à papa ba zo té manette ba lingité. Au juste moi no boye bité. Hein? Moi no yo abimi a na Kinshasa ki moi na mukie aye ko honorer bino. Aye ko honorer bino. To bengi si bino ezati ke ba pesi bino ka bon té. Babengisi bango veste à papa ezalaki biloka papa ndenge ezalaka kaka mais ozomona ke bato bazaki na esengo te
Habitata moi si donc yaya mobali na abeta krimo robo kobota ezalaka nango esengo. Esengo wana mingi ezalaka ya ba mama po bozo sala ezala ngo mascarade o bino bozwi na cc leki o bo présenter biso. Tata moi solo bim ndenge wana yo so mona liboko libali e bombama na kuzu. Eza ndenge wana te kwa yaka ke likambo eleki me komona ke batu bazana esengo te. Bazalaki na esengo te bafandi ata ndenge ezalaka ke obote. Ibala peleki bapesi babiloko bapesi mbongo alibala ekiti na maboko na bango nde siko tango bapaya bakei papa leki ya mobali pardon leki ya mobali ya papa leki ya Nancy atuni ma mère double siko to sande abite bino nde boza papa ngai nazwi mbongo nazwi pardon biloko ya ngai atanke mama mais na yebite soki bino bokosala ndeni pourquoi parce que moi dépense salemi et tout la c'est mbongo non sauté mais juste ka ke non oyebaki te nde bato baye bafani balie boye mbongo ebimaki donc ne fiskata moi quelque chose bokolonga na mbongo libala pona kosala nini pona kobakisa esika mbongo ebimaki batata mwasi balobi te babakisa mbongo libala ndenge nini boye balongola mbongo libala ndenge eza mbongo libala abi bapapa leki bapapa kulutu abimekoma bino bozolo makambo oyo eza mutu na makolo te oyo eza droit na biso atake bapapa abi oui atanke pe bapapa droit na biso ezalaki bokilo baya epa na biso mais biso lokola makoki eza te bayambi bango esika mosusu ifo kame wana bapapa kulutu nde baoloba na bandeko na bango ya basiki te likanisi na bino bozolo beza quand même juste te pourquoi parce que mbongo badepase biloko nde bomoni mpona kolamba koyamba bato eza mbongo nde kei ifo nini il faut ezonga ne fiskata moitié biso ko ozaka mbongo teka boto yeto sale loko te to dépasser loko mo te pwinde ko na biso assurer que atinda kata enkate alobi kete to kolongola mke na mbongo alibala pona ko pesa sika basali dépense siko bino bozo loba loba ndeni bande ko basi bandi ko loba loba oso banda ko lia pona mbongo abana wana yo ndo mtozo lia bomengo abana et comme na tuna soto lia kaka ba cancage kaka ba freinage yo so mona mbongo libala balongola ngo mais esika basi bazali boyebi ka ndenge ezalaka mais ba papa kulutu na ba papa leki ya Nancy babiki te mama mbongo libala nde bapesaki moye moi $1000 oyo ya dépense ya babiloko yango biso totikali na 1500 ekokoka biso pourquoi parce que to pesi ata enkate moi honoré biso tozi tolati bilamba tolati chaussure moi bikila na biso ezalaki mbongo oyo ekokoka biso suffisamment vraiment moi na kende liboso bobota basi bobota mibali nzambe apambola bino mais batata mwasi bazalaka elongi ya kokanga mais double lobby la championne mobali pe moi ça qui est na mobali na ye no bika ba mso de bazalaka mwana ngana ayana tongo Nancy abiki non maman je pas compris la nuit des noces na mobali na suba na mbeto na suba ya masuba de la bisi mwana lobi bon ndenge nino wana bité je sais pas maman lobité au monde l'aime susu ko stress tellement avant li balo bande ko lala pongi malamu te siko tant likambo leki nde kiti yango wana nde osali ke o se relation o mina ko suba eza na problème te likambo eleki mobali na sango nde mite azina yango le coupe mais aseki kaka bina ngaki no naza bi polisa mais ayebi ke na suba pate ayebi yango mwana yebisi ngai la championne azongi likambo e continue donc mwana nanga koma ko suba na mbeto ata lali na moyo kusuba ata sali bwa kusuba siko mobali amuni likamwani lekeli loka ba parents bazaki na Kinshasa ayebisi ba parents kete nga mwasi na nga na comprendre depuis to ye awa akomi kusuba na mbeto ndenge nini abi yango wana la championne na yebisa na tei bana na ngai esiko bali simba mobali wana simba libota na ye to boite basemeki musu bazala makambo lengite mais ko lingate yo kotina epa ya batu nyoso bazala kana problème na yo mais loka mwana nga yo kaka conseil na si bazala ka bon terme na mama bokilo na mama aboteli mobali bazala ka vraiment bon terme bazala ka bon terme tant mwana ebisi ba parents na ye mama bokilo ya Nancy ko swana na si ya nini abi mwana zolela kabi mama na comprendre te depuis quand libala et comme si on a là na so suba na mbeto et comme si on a là na comme ko suba na mbeto mama bokilo na salobi mwana mokilio hiyo
eza na makambo eloko ebundisa makalo kwa libala ezate depuis na jardin de den donc maman la championne maman wana bokilo ya mwana ngai abotolinga mwana nga mwasi bato nyonso bayaka na feti boyebi mitema na bango te yango nde bopreparaka bilamba bozoprepare basale il faut préparer peu prière ke mutu nyonso koya na kosala likambo mabe nzambe aconfondre ne t'inquiète ma fille tokokende esika nga na bondelaka bakobondela oyo ezaka eloko moko satana alinga sala nini adétruire bino bojure te na libala na bino bofanda kimia te parce que yo subaka te ndenge nini kata bapesi yo mbongo caractère moko ebimi te toza bato toyebi nzambe toomema likambo wana na tribunal ya nzambe toomema yango na trône ya nzambe toyebana kolakisa yango nzambe papa likambo oyo eza nini euti wapi mère double alobi la championne Kinshasa komeli ngai na yaki pona sepla na mona banini bato na mona mama na ngetu kolela ya mwana nge bonga mikolela na ngai mama bokilo ya Nancy amemi mwasi mwana na église bandi kobondela abi chose grave na mawa na passe na motema Bible lobi invoque moi je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. Bokilo na Nancy na mwana ba beleli nzambe. Nzamba yanoli batoto ya Congo. Muto yoko osombela ta mikate ya 100 francs te. Mwana ndeko na oyo ayata ano 15 jours aye ko passer nuit epa na yo lobi ke na laisa ki na latisa ki ete. Likambane wuti na famille tata na bango. Batata mwasi na bango mibale nde basepela kite na ndenge mbongo wana balongola ki yango lisusu pona okende kosala nini ekouvrir ba dépense ya libala nde bango balobi ke non malamu lokola ye mama ya sali boye yende mutatika na bana yende mutadondaka tokotala soki libala ane kobonga makolela te c'est vrai libala bongo makolela pona Nancy akoma kolela ba première semaine wana kosuba na mbeto atanke mukolo ewuti wapi ezalaki soni ezalaki kolela mais nzamba kota ki le kam na bango tango babondeli pona Nancy na tatiki kosuba yango double aye koloba nanga lobi la championne betali solo mwana nanga kosuba na aja ki mukolo mutatika masuba na aja avant même 3 ans atika masuba tala bato ba moneli pasi te balingi bo honorer bango bafandi bapesi veste mibale ya papa bashosi biloko mibale ndenge zalaka biloko ya papa nde basengaki na ba velo ya kinga o bapesaki famille ya papa mais bango baboyi dépense mwana lobi kete na honorer mwasi na nga ate $2500 na enveloppe ba papa kulutu en que mibali bazaki compréhensible babi non biso to sali loko moko te to dépenser loko te biso ne fallait to yamba babokilo mais to zana makoki te bino lokwa bo sali c'est vrai mbonga libala to solo la ipena ndeko na bisa lobi kete ko zala ndenge wana $2500 mama zwa $1000 pona ba dépense salemi biso na mbongo to kenango oya ko late lamba ko zwa mbongo te oya ko zwa mbongo ndeka to koyeba ko kabola mais ekobota ki mutema mabe eboti nketo abi yango wana la championne beta c'était balo soto bazo kende ko bala il faut bazala ka sage parce que africain mona kalibala lokola réussite ya vie africain mona kalibala lokola yango ndeza eloko asuka po moto accomplir na vie na ye mais c'est pas ça yanga lobi pesa témoignage après d'autres mois nga mwasa komi kosuba motema mabe ya bande kwa tata na ye oyo batikala ta kosoma mikate ya 100 francs te pona bana mwana ngo abalaki batikala ta kosoma mikate ya 100 francs te mais mwana lobi na honorer papa na ngai na honorer banduka papa na ngai to benga bango baya ko za biloko to zala pe bato opeke na koka ko sona papa bala kete to ke ko pesa biloko po wana le msuba ngai ba mona te ke li feti be le kale bokangika ndenge zalaka papa ya bino yango mais to bikete bazala ba assister ndenge mwana banga za ko honorer ba parents nyos tous les deux côtés même motema mabe likola mbongo bazi $1500 na bilamba ikoki bango te fala ekarande enveloppe ane ye bapesa ngo nyonso eloko nga na zwi mbala sima soki le msubo yebi ke bokabwana na papa bana wana na papa bana ok ezosala ke yo ndo moto oza koorganize ba fête soki le msusu mbongo eza ya kokata solo na bokilo na bolongola mbongo wana bien avant ntango bozolongola mbongo na miso ya bato ebotaka mitema mabe mais soki le msusu nalongolaki na ngai mbongo wana avant
enveloppe ça la présenter to solo na mwana na mobali donc na mwana ya mwana na nga ke non papa dépense sali yo kata mwa ndambu mbongo kotikala opesa enge kozala ndenge mususu yango na vie fo kozala sage ya tala likambo ekomeli ngai ekomeli mwana na ngai akomi kosoba juste après ni remise ya dot batoto ya kongo na lingi bino mingi vraiment lisolo yango wana nansi akomi kosuba nansi akomi kopulisa juste ka après tango apeseli mbonga libala mbote mingi na bawo ya ngai mbote mingi na Gisle Matumona mbote mingi na mana patience mbote mingi na femme mystique mbote mingi na Madia Lusamba mbote mingi na Vitla Boga mbote mingi na ba tonton na ba papa ya Dikina TV là je vois Boss Lokole ya yo yangwana je vois James Makoso ya yo yango wana vraiment mbote mingi na oyangande ko papi tumba vraiment na lingi bino piatro ceux qui kombo na ezangi kobeta li ba côté pourquoi parce que vous avez belé na lingi bino ya trop c'était la vôtre et puis ba week-end malamu la championne autrement dit qui n'a donné quand on était là ke mafumbi ko bosa na ko s'abonner si c'est la première fois au monanga tokutani bye bye.